Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Restez bénis par la grâce de notre Dieu. Et au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, il est tout pour nous. Il est tout pour toi, il est tout pour moi. C'est pourquoi nous sommes là, nous sommes en vie. Même si tous là tu as un masque. Tous là tu as un masque. Tous obligés de là tu as un masque. Hein? Tous obligés de là tu as un masque. Lorsqu'on est dans un lieu public, il faut mettre le masque. Donc à l'occasion de Natalis, il y a un petit masque pour se préserver, pour se protéger. Voilà. Donc la vidéo, on a été comme ça, bon, on a l'attaqué masque, mais bah interpellé quand même la lata, bon, on a l'attaqué par négligence ou quoi, non? On a l'attaqué parce que ici quand la fandi awa, donc nazo qui place oyo, et go permettre à la fin d'angai moko na mwana pour na comme ça la partage oyo, tozo ça la sikoyo nangolo nzambe. Mais le quoi va interpeller quand même la lata, fonato sapo koto seleki mbeka, n'est-ce pas que Bible l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voilà donc wana tozali kozonga to tambola ki mwa muke nangolu ya nzambe tozozonga lelo yango wana tolobi ok esika nyonso tokozala esengeli mosala na ye esalema lokwa ya a permettre à ce que tosala yango tika ete lokumu ezonge pa na ye. Tolobaki mikolelekaki sur les alliances, tolobaki les pouvoirs du sang de nos menstruations. Et na kati wana nde tolobelaki les alliances. Et na posaki question, avec qui as-tu fait les alliances? Avec qui as-tu traité les alliances? Voilà donc toza ko continuer tokomona ke Yesu Masiya de azali alliance oyo esengeli na biso tozala na ye, toza na alliance mosusu tokoki kotraite na mutu te kaka na Yesu Masiya parce que na ye nde toza na nzela, toza na solo mpe toza na bomoi oyo moto akopesa biso te biloko ya mokili kokopesa biso te. Nga ndeko na bino soki na koloba lelo na korépondre na motuna moko ya bapapa na biso bapozaki ngai na kotanga kombo na ye te, mais azali maître avocat na biso kuna na Liège. Apesaki ngai makanisi alobi mama ntango ozopesa témoignage pesaka lobaka na mwa makasi donc pesaka vraiment ezalaka vivant et puis esalaka motu ayeba opersonnalize yango. Voilà donc batémoignage nyonso nazopesa wa nazolobela likambo oyo ndeko mosusu akutani nango te, eza makambo oyo ngai moko ndeko na bino Nadine Pita nakutanaki nango, meza nzela oyo nzambe alingaki naleka po lelo nayeba ye mpe nayeba kokesanisa oyo eza malamu oyo eza mabe po nayeba kotambola kati na mokili nayeba eke ngai Nadine Pita nde na ye na mokili oyo na ye pamba te naza na mission oyo nzambe atindaki nga. Ndeko nyonso oyo aza na se na mokili oyo aza na mission oyo nzambe atindaki ye. Mutu nyonso ayaka na mission, mutu nyonso ayaka na mission. Nde eloko ezangaka biso ntango toye na mokili oyo tomoni makambo mokili ndenge ezaleli, tobungi nzela, toperdre mpe oyo ezali oyo nzambe abongisaki mpo na biso, et du coup tokoyeba mpe susu mission oyo toza na yango te. Mais nzambe aza bolingo na ntango oyo akokisaka ata mutu ake wapi akozongisa mutu wana na nzela, akozongisa mutu oyo akelaki na nzela po ayeba mission na ye, po alekisa ntango na ye pamba te na se na mokili oyo. Voilà donc na makambo nyonso oyo ekutana ye na nga esali ke lelo nasosola mpo nalekisa ntan na ngai pamba te na mokili oyo nayeba ke nayaki na ntina ntango mission na ngai ekokoka na kosala nini, na kozonga paske ngonga na nga ekoki. Alors lelo oyo soki na kotambola bitambola te, na kosala n'importe quoi te, et non plus faire des choses de n'importe quelle manière. Non, na kotambola na koyoka molimo mosantu, na kosala oyo nzambe a permettre na sala akokiselanga oyo ya bongisi akokiselanga oyo eza ya ye te ekoki kokokisama na bomoi na ngai te, oyo nzambe abongisi mpo na ngai te ata moto ya mokili abongisi yango
ekokoka te kokokisama te parce que naza koappartenir na mutu te, naza koappartenir na mokili te, naza koappartenir na Nzambe. Donc esengeli biso nyonso toyebaka ntina na biso akoya na se na mokili oyo, yango ekopermettre biso toyeba ndenge ya kotambola, nini ya kosala mpe nini ya kosala te, na nani ya kozala mpe na nani ya kozala na ye te. Donc alliance eza eloko moko ya motuya parce que na niveau ya mabota toza na baalliance oyo esalema oyo toyebi na oyo toyebi te, oyo baboti bayebi na oyo baboti bayebi te, oyo bakoko basala oyo mpe bakoko bayebi na bango te ke bakoko ya liboso basala. Mais biso Nzambe loko asali biso grâce ya koyeba ngo ngai na yo esengeli tobondela mpo ete oyo esalemaka ezala susu nefe na bomoi na biso te mpo na libela mpe influencer vie ya bana na biso te, ya bakoko na biso te, ya bakokololo na biso te. Donc mama na ngai, ndeko na ngai oyo ozolandanga mokolo na lelo, papa ozolandanga mokolo na lelo, ndeko na nga mwasi oyo nanu jusqu'à présent osimbi mwana te mokolo na lelo, yeba ke kobota na yo esimbami mpa Nzambe. Luka Nzambe wana, luka Nzambe wana, sala alliance na Yesu Masiya, zela temps ya Nzambe akokokisa, parce que ntango akokokisa ya kokokisa ya bien, alobi que c'est sa bénédiction qui enrichit et qui l'a fait suivre d'aucun chagrin. Alors na ba vidéo mosusu nakabolaka nayebisaka bino ke tokolobela makambo ya bandoto. Bandeko na nga to neglijaka bandoto te. Mingi ntango naosolola na bandeko bazo minimiser likambo etali bandoto. Dieu nous parle de plusieurs manières, notamment dans nos rêves. C'est pourquoi il faut toujours faire très attention quand tu fais un rêve. Luka oyeba le pourquoi il y a rêve wana. Molimo Mosanto asunga yo oyeba signification ya bandoto oyo loti. Bandoto pe to loti ezaka na ba source ebele. Source oyo ya Nzambe ezali, source oyo ya diable ezali, source pe ya ba pensée par rapport ya vécu au quotidien ezalaka. Kasi oyo Nzambe atalisi yo okoyeba kaka oyo ezali malobe uti pa Nzambe, message uti pa ya Nzambe. Ngai oyo Nzambe atalisi nga parcours na ngai nyonso po ti lelo nakoma mama nazwaki ono na bandoto, nazwaki ono na bandoto oyo akondima lokumu na Nzambe, oyo akondima te lokumu mpe na Nzambe. Nga nazoloba oyo ngai namonaki, oyo ngai na vivre, oyo nga nazo vivre, oyo nga nazo vivre. Voilà ce qui m'a partagé muke na nzela bandoto esalaki ke na banda kozwa ba message Nzambe azotalisa nga po nabondelaka po na batu, nabondela po na ba oyo basalanga mabe, nabondela po na ba oyo ba ngai pe nasala mabe, nabondela po na ba oyo baluka mabe po na nga, balakisi nga pe kote ya libota na nga, banani oyo nakokai kobondela po na bango, nabondelaki po na bango, balakisi nga kobondela po na bayini na nga, ndenge deja topartaja. Nakotaki classe wana ya kobondela po na bayini na nga, ya kopambola bango, ya koluka mabe po na bango te, koluka no mabe po na mutu te. Oyo azosala mabe akozwa lifuti na ye, yo bondela yo sala part na yo oyo etikali. Dieu seul va s'en occuper parce qu'il est juste. Abi na biso na Proverbe 2, je crois Proverbe 2, oui, alobi na biso yo tambola na bonté na fidélité et justice na Nzambe ekozala ntango nyonso partage na yo. Yango wana nazwaki ba message na nzela bandoto nabondela mpo na bato mosusu boye nakomozwaka précision nde nakobaki kobondela, nazobondela lelo so Nzambe atalisi nga eloko songolo. J'ai pris pour ça, je fais un tel rêve, j'ai pris pour ça, et c'est comme ça qu'il a commencé à m'utiliser dans nzela ya bandoto na ngolu na ye. To neglijaka bandoto te, to neglijaka bandoto te. Donc toko continuer série na biso ya partage, toko sangisa bandoto na ba alliance, ndoto na ba alliance, toko kende kaka bongo ndenge Molimo Santo akomema biso, ndenge tokokobela. To neglijaka bandoto te, to neglijaka bandoto te.
parce que ngai baya kobeta ngai tonga ya butu. Bozo yoka baya kobeta nga tonga ya butu, infirmière ya butu ya beta nga tonga po ebebisa bakisi oyo nalingaki na banda. Me nzambe ayoloba na nga lobi jour oyo médecin lobaki na yo kobanda kisi okobanda to kobanda jour omona elembo boye. Bozo yoka ndoto koneglijaka yango te. Nzambe alobelaka biso na lolenge ebele. Peut-être que yo alobelaka yo na ndenge ya ba révélation, ba vision, na voix audible, nzela moko na maloba na ye, nzela moko na maloba ne po maloba ne nde prophétie ya solo. To négliger bandoto te, to zwaka bandoto en considération parce que alobaka nzambe na biso. Kolinga su ko traiter alliance na mutu te, ko sala alliance na mutu te, sala alliance na Yesu Masia. Oyo pe salema kobanga te, potango yambi Yesu Masia loka mokonzi pe mobikisi, yenda zwi esika na bomoi na yo. Bokonzi na ye baningisaka ngo te, bokonzi na ye bakweyisaka ngo te, kasi yende Yesu akokweyisa bokonzi oyo ya Satana oyo edondwaki na bomoi na yo. Yende tango akoti osala alliance na ye, nyonso oyo aye kokuta ekokweya yo tikeli kaka nzela. Ye azala Seigneur, azala sauveur na yo. Yo tikela nzela. Il va s'occuper de tout et lui faire confiance en ayant la foi en Jésus-Christ. Restons bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Viens, maman. On va enlever les popos. On va enlever les popos.